Ma mission TV, le miroir du monde. Zalima feki changement ça les métiers maman bibi kapinga. Même yo ba ko batanga ote. Ako ko batanga yo même yo ça na liste. Niko mayengela ça na liste. Daniel Safu avali na liste. Dosta TV avali na kata liste. Trésor King avali na kata liste. Changement ça liste. Et à continuité à système et à arbitraire. Un jeu public et puis si capement en mboka Michael vraiment manango to komona te avec qui va vidéo il y a une mission pour la politique to yoki yango te obe procureur yenda ete sikani le bamaki nani akoti si Kongo ya monsieur Chilombo na procès wana et ali monsieur Daniel Mwanateka to ali na ngona ba procès verbal ndenge asambaki ye moto alobaki ete afundi Mike parce qu'il a touché entourage à M. Chilombo. Mais à lui, le dossier est là. Sécurité et l'équipe de l'eau. Yango Komona a été Motobaké qui ça le même jour l'invitation. Aïe, quoi, il s'abangue été, il est là, vraiment, la montée, pour que les cours Batanga le même jour. Les lots, bah, il était, pour qu'il y ait assis la quête d'un nyonso. A fixé dossier dans le tribunal pour na mboka mai de la cour d'appel. Na sima ya dossier ba politicien ba ari to kotanga ko mwa bango lobi. Ba to baya ebele baya ba vérité na dossier ya Mike. Ya li makambo ya 15 millions de dollars. Ya li makambo ya bato ba ko signer ba créer na présidence de la République. Mike ya li procès na yeke, ya li procès peuple congolais contre le mal. To ko samba dossier wana Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde, to solo lamboka ande émission nabino lobby to lobby kuna boko mona ngo penza na molai nyonso ndenge ni to banda penza ko présenter bino émission ana peut-être avec un invité ou avec vos avis librement. Lelo na kati ya to solo lamboka tozo solo la nini to solo mukie concernant au Italie arrestation ya ndeko Mike Mukeba to bi ke bato belé penza bazo zela ba yeba e belé pe ba yebi ke ndeko Mike Mukeba ya sali déjà na prison. Mais est-ce que ça la prison ici ba katelier mbandonaye to nenge salaka ke ba katelier ki akovanda kuna pendant combien de temps et belé pena ba bika ke prison misusu bazali koloba kufa kuna misusu bazali kozela ba koloba akoma koko kuna misusu bazali koloba importance na ye misusu ko bima ezalité mais bino bana mboka o nyonso bolinga Mike Mukeba bozali koloba nini bino nyonso botala katango mosusu Mike Mukeba na liso mosusu na regard mosusu bozali koloba nini akufa kuna atikala kuna ako makoko kuna ndenge bato mosusu bazali koloba biso ba journaliste tozolo bakaka ke tolingi liberté ya confrère na biso esili o nyonso tosengi yango wana soki bakokatela e mbano na ye par rapport ya makambo yo bakangaki na yango nde makambo tokoyoka lobby kuna na cour d'appel na Never tokozala wana ma mission TV ndenge toyebisaka bino tozali liso na bino esika information ezali lito ina bino pona nini te makolo na bino kokita en temps réel kozela bino information pe komemela bino biso ma mission TV tolingaki tokota contact na moko ya ba avocat ya Mike Mukeba et to sali penza na ba effort nyonso to memaye na plateau ya ma mission TV mais azalaki bongo disponible te mais lokola information topé technologie les ezali ko permettre biso même de loin to rekosala émission en duplex to rezoyer en duplex mais ndenge tozali ko ebisa bino ke Mike Mukeba azali bongo arrêté depuis un moment azali na kati ya prison mais mbando na ye penza na lo ba prononcer ki yango te bote ko la audience na ye ya liboso e salamaki yemoko et falaki alongwa na prison PAya ba mettre avocat na bazalaki wana et lobby pe lokola ba mettre avocat na bazalaki wana na palais de justice esika ba kenaki bongo ko samba pona likambo ya ba droit ya ndeko Mike Mukeba et lelo na part na biso tozui information mosusu o ezali kolobela ke lobby a cause la bongo na cour d'appel na 9h a cause déplacer na prison tiye moko akoya lobby kokutana na bazuzi pote ba meka kosamba lisusu likambo na ba yeba mbano na e bazo katela e ezali 2 jours question mark ezali 3 jours
question mark. Ezali 10 jours. Toyebi pete biso nyoso tokoyoka yango lobi. Est-ce que lobi ne mokolo ya lobi soki asilisi ko samba zongi na ndako akutana na famille na ye libota na ye mwasi na ye pe bana na ye question mark. Message moko mosusu yaki na part ya mwasi na ye Mama Cocotte oyo azali ko senga na bato nyonso merci penza bato bazali ko participer kolobate bazali ko participer na cadre ya contribution to pe ya ba aide na bana na ye o batikala ki na ndako o pe ba soutenir ye moko Mama Cocotte moralement financièrement et voilà donc à Pesibino nyonso merci bisika nyonso bozwami et bato nyonso pe bazaki na besoin ko kota contact nandeko Mike Mukebai à travers son numéro son propre numéro pour kota contact na ndeko Mike Mukebai. Merci beaucoup. Ndenge na bisaki bino tout à l'heure que tozo la bino moko ya ba avocat yandeko Mike Mukebai o akozala pe lobby kuna na cour d'appel toyeba dossier yango ekomi na niveau nini bato ebele penza bazali koluka koyeba ekomi na niveau nini tokobengela bino son numéro to solo la naie ameka mpe kopesa biso ba précision parce que biso tozali ba journaliste tozali pe na place moko pe tozala limité photo kende to luka moto azali penza habilité pour tapesa biso vraies informations ya makambo ebomba mina kati. Nous allons prendre le maître Nico Maengele Obilo Nyonso Boyebi moko ya ba maître ya la muka pe maître ya Mike Mukebai. Nous allons lui prendre pendant quelques minutes avec un peu ko pesa biso information réelle ya makambo zali koleka kuna pe tokozonga tout à l'heure pour que to débattre sous ensemble na bino. Comme je vous annonçais tout à l'heure qu'on devait prendre l'un de maîtres avocats de l'honorable Mike Mukebai, Tokozue Labino, maître Nico Maengele, et voilà, ça dit moko ya avocat, ça dit penza ko kende ko luka solution topé ko luka ko samba la likambo itali Mike Mukebai, il est déjà en ligne, à qui j'ai dit bonsoir. Maître, bonsoir. Bonsoir, madame. Maître Nico, vous êtes en direct dans ma mission TV. Nengeto barato zali liso ya bato balandara biso esika information ezali tozu information ya koyeba ke lobby bokozala bongo na cour d'appel na 9h. Alors bazo na biso en direct dans ma mission TV na ebité nini penza lisusu ekozala kuna lobby eza penza nini tolingi to informer na population eza kolanda biso. Merci beaucoup mwana mboka Bibi Kapinga ndenge zo na dossier à mon amboka Mike on est à li procès à siècle et à li procès à bien contre le mal le et à li fixation et à dossier na coda dossier oyo bakangela mon amboka Mike na pente ya monsieur Daniel Mwanateba dossier wana ba fixé yango na cour pona ba fambisa mon amboka Mike soit condamné, soit baptisé. Mais à l'une dossier au là, c'est hérité et l'équipe de l'eau. Yango Komo a été Motobabengisa le même jour d'invitation. Aïe, quoi, il s'abangue été, il était en relation malamoté, côté les cours, Batangaï le même jour. Batambissé le même jour, Bakangé le même jour, Babouaki na Boloko le même jour. Batinde na makala les mêmes jours. Et bon sikoyo lelo ba discussion de procurer assuré banquette na nyonso a fixé dossier na tribunal bona comme na mboka mai na cour d'appel. Yango lobi na 9h tokozala wana poto sambela mona mboka mai sambisa pour na nini bona injure publique. Alors, il était à Fingaki, Daniel Mwanateba, man, ils sont tous na anglais, na kisi homme. Il y a un monde qui s'en dit le lobby, au tireur à la Kisamokiri Mobimba, peuple congolais, comment man et la kisi injure public, et puis si capement en boka Michael Wemambo ya manango, to komonate. L'équipe qui va vidéo, il y a une mission pour faire la politique, Toyoki Yangote. Alors, oui, je vous en prie. Loba Tozoka. Lobby na 9h. Juste, moi, Mboka Mike, Mukebai,
akolongwa na boloko na motuka ya ba prisonnier akoya na cour d'appel ya Gombe et ali na palais de justice et ali na parquet tokutana wana na 9h biso tokolakisa na mokili mobimba ete Mike ali innocent na sima ya dossier ba politicien ba ali tokotanga komona bango lobi bato baya ebele bayeba vérité na dossier ya Mike ali makambo ya 15 millions de dollars ali makambo ya bato bakosigné bagré ya gré na présidence ya république ali makambo ya koyiba mosolo ya l'État bakoluka bakanga ye monoko na nzela ya bato ya bureau ya assemblée provinciale bagode boyi oyo balongoli immunité na ye sans pour respecter le règlement intérieur. Alors, maître Sungabiso, maître Sungabiso penza na ba question oyo bato ebele penza bazali kotuna balobi même na mikili ya poto o etali ba insulte to ba injure publique ezalaka na ba condamnation nango. Vous êtes maître avocat, est-ce que vous pouvez défendre likambo o penza bino nyonso na molai bozali komona to pe na mokuse ke ezali réel to pe réalité? Ezali mafeki changement salemité mama bibi kapinga même yo bakoluka batanga ote bakoluka batanga yo même yo zali na liste Nico Mayengela azali na liste Daniel Safu azali na liste Dosta TV azali na kati ya liste Trésor King azali na kati ya liste changement ezali te et à la continuité ya système ya arbitraire yo ozali kutu journaliste otangi mibe côté mais un jeu simple bakokanga moto batie na boloko pour un jeu simple ateza ya lokuta ateza ya solo ezala na condamnation te ekoki kozala na peine ya emprisonnement ou amende que moto oyo boyebi ndako na ye moto oyo boyebi ali député fulcre kima ezali te ali na mosala ya malonga ali moto ayebani okokanga ye boni mpona makambo ezangi te mais esika oyo bato batamboli motakala esika oyo batie baimage ya bato bakonzi basali babozoba na bakongo bali libre esika oyo badetourne 15 millions bakomisi yango rétrocommission alors que rétrocommission ali forme ya corruption bato bakotambola na kimia mais esika Mike akoloba bosi bosolo botie na boloko bosolo wana ekobeta ngonga mama bikapinga mabe elongaka malamu te Mike yali procès na ye te yali peuple congolais contre le mal tokosamba dossier wana tokokenda nango tina suka mais bango bayeba ete Mike te bakokanga ye monoko babwaki na boloko na kokontinue koloba même Paul na Silas na Biblia batiaka bango na boloko mais bakontinue koloba donc makambo bakosala yali montage yali soni Mike yali premier prisonnier politique ya régime ya Monsieur Chilombo na Monsieur Kabila. Est-ce que ezali na rapport nini na kati Mike Mukebai oya epele lobby na cour d'appel ya Gombe pour soutenir Eli Nabino. Afinga te, aloba mabe kokote, mais bato kozala mabe toyebi bango. Kozala epanza makita, procès du siècle, vérité ekoyebana, bomba mabe. Maître Nico, pardon, parce que tu as dit déjà na moi souka ya interview na biso. Maître Nico, batebele balobi, pourquoi bolingi bolatisa yango président de la République Félix Tshisekedi, bokomi ko luka ko latisa ye charge ndeko Mike oyo yemoko alekaki nakati ya injure publique. Commissaire politique, commissaire prisonnier politique, il y a président de la République, topé à coalition, oh il y a cash na FCC. Il y a un procès lobby Mama Bibi Kapinga. Okoye banani a côté si combo à monsieur Chilombo na procès wana et a dit monsieur Daniel Mwanateka. To ali na ngona ba procès verbal ndenga sambaki. Yé motaloba qui était afundi Mike parce que a touché entourage à M. Chilombo. Il a dit Mwanateba motatangi na procès verbal na parquet. Il y a l'objet a fondé Mike pour protéger entourage à M. Chilombo. A l'objet a promis à pe maman. Yango to tunaki magistrat. Na na pression mandat yo ya kufunda M. Mike na kombo ya
proche collaborateur sur M. Félix. Donc on a bien un procès à siècle de procès à Bosolo. Mon temps continue à m'attendre Daniel Mwanateba, procès verbaux. Il y a un que non, il y a Ali Mwana Soso. On a venu à Simanae, Toyebi, il y a un cita qui va avoir un procès verbal. Awa ozali kobenga biso ba journaliste to ya lobby na kati ya procès ya lobby, est-ce que ba ko permettre biso pe to fongola ba caméra ya biso bana nyonso ya mboka ba mona pole et ali procès public et ali procès public to ko senga na bazuzi ba autoriser presse et zo ba image ba to ba mona ndenge ba ko condamner Mike Lobby ba to ba mona ndenge ba ko pendre ok. Comme ça, donc lobby ne sombele suka comme ça code pénal et sikani ba lobby man ali infraction ay sabiso ngo lobby Lobby sombele suka bisanga nikolo bakebano nyonso to pe bandeko nyonso bavotaki Mike Mukebai lobby baza la prison bakobenga na bango te na la police ata babengani bango ali dictature pour continuer na dictature mama ko banga ko défendre ba droit na yo te to kokenda soki ba kokanga bakanga soki ba kokoma baboma biso to kokenda parce que changement ya lité to kokotie bitumba aussi na suka yango ba fixer dossier ba lobi te ba condamner lobby to kenda ba condamner to kabiso nyonso maître Nico to komi na suka pona lelo un mot penza na bato nyonso balandi oni ni penza okoki koloba po bato mosusu balobi ndeko Mike Mukebai akufa na prison akoma koko na prison yo na ngambo na yo ozali koloba nini wana yali mafeki mama mboka oyo tokokangola yango kala mingi te tokolibere mboka oyo mama bato bazala na kimia mwana mboka Mike ali martyr ya liberté d'expression martyr ya vérité kufaka te lokola ya kodefendre vérité akokufa te tokokenda na bango tina suka mama moto abangisa moninga te bato abakongo balobaka moto kutina ve tokokenda na bango tina suka. Merci beaucoup, Maître Nico Maengele, l'un de maîtres avocats de Mike Mukebai. Binonyo Sobolandi, ndenge Maître Nico Maengele a pesi bongo message topé information na bato nyonso ke lobby bakozala bongo na cour d'appel pour na bato nyonso balingaka Mike Mukebai lokola honorable na bango lokola molobeli na bango bokutani lobby na cour d'appel esika penza bakokata likambo na ye lobby. Binonyo Sobozaki na ba question de part et d'autre kotunanga ba question mituna pona mama kokote pona bana est-ce que ndenge nini penza bolandi lobinde sombele sukabisanga ma mission TV le miroir du monde tokozala wana pona kochela bino penza information ya makambo nyonso o ekoleka kuna à long et à large. C'était bien moi votre servante Bibi Kapinga, on a reçu pour vous Maître Nico Maengele. On se retrouve prochainement pour d'autres actualités. Entre-temps, portez-vous bien, à la prochaine. Merci. Bye. Ma mission TV, le miroir du monde.